En tout cas, s'il vous plaît, bandeko bobengelanga papa nanga papa César azwa kiti avanda ayokanga. Pona tango tozanango, il faut bozala prudent. Po nzamba comme ko inspirer bana na ye. To komo sala na nguya. Moins d'erreur papa netinga na olekote na oya. Donc papa nanga ndeko zawana oyeba kanon longi te. Papa biangenda kuntima Joseph c'est Dieu. Jamais azalan longi. Jamais ata voyager atei mokili makoza la longi te. Oyeba kan longi te. Qui est longi? Oya koyana histoire ya tata Simon, oyana buku ya tata Simon Kimbangu. Longi c'est professeur. Ce qu'on a lingomba na so professeur azanani. Papa nanga, na lingomba na so professeur c'est qui? Oya tangi si ozana livre, oya approuvé yango même il pas mindele. Ezanani, c'est papa Wabeladio. Yende azwa temps. Tata Kimbangu alakisi makomi, masono mandombe. Aye nango kotanga mokili mobimba yango deza science, eza na mécanique, eza na nyonso na kati nango eza na nyonso yango deza liaison oyo ezali biso bato nkoleso na katikati ya tata Nzambe. Yenda yoko sangisa biso nkoleso nda yoko sangisa biso azongisa biso na mungu wana ya Nzambe na bana na ye. Aza clé eza na kati ya mandombe. Na makati ya mandombe eza na nyonso, eza na Bible, eza na écriture, eza na science. Nyonso na kati yango wana nde buku ya tata Kimbangu. Oyo kote ya mokili mobimba. Papa Wabeladio. Yende aye nango. Bomoni teke bato mosusu bazui ba fondé ba livre na bango. Ye moko lobi makambo ya livre. Livre wana eza mwanda nsemi. Po tango bino bolingi vérité te tokomi na tango ya vérité. Ozolo balikambo tanga na bakombo. Ko bomba te. Ko bomba poana. Mwanda nsemi nde ayaka na livre na ye. Oye asali na français biba bongola yango na mandombe. Ye papa Simon okianga na boyaka. Longi, le grand professeur de l'église kimbangiste. C'est papa Wabeladio. Yende a niyo kwama histoire ya papa Wabeladio yebi yango. E bandaka ndenge nini. Kokende na ena nkamba. Akomi na mboka na makoleka nga makaye. Ba histoire ya papa Wabeladio. Mukomusu na yoko beta ngo su bato ba yebite. Ba yeba. Amoni makomi kumama na mire. Azwa combien de temps na kati ya chambre. Pona boye ya likambo yebi ya moto moyindo. Likambo wana. Hein? Prière il y a combien de jours? Papa Wabeladio. Yende professeur de l'église kimbangiste. Yende ayana makomi. Yende ayana makambu. Yende papa Wabeladio. C'est le professeur. Yende longi. Ayana bouk. O eza kotanga matilelo. E komi kokola, e komi kokende. Bato bakoka ete. Na livre, mindele bakoka ete. Ba scientiste o banane bakoka ete. Azalaki incomparable, même na kati ya mindele incomparable. Pouvoir ya nguya Nzambe longi ya solo. C'est papa Wabeladio. Ti lelo ezali. Et puis papa Wabeladio azana biso lelo. Mais alata corps mosusu, papa Wabeladio. Papa César, il faut olongola moi zèle ozana ngwele ki trop makasi. Et puis moi oyozo bimisaka mingi na émission olobi yango ata ba 4 fois 5 fois. Mo oya nga nazala nga kimbangiste ya risque. O batu ba yebi na moke nga nazala ka kimbangiste ya risque. Mais wana déjà comme il akisa ki yo. Tant yozo boza kimbangiste ya risque, oza ko bilakisa. Que oza vraiment kimbangiste ya risque. Moins d'erreur au kokende na yo. Alors Luka oyeba ozana ngambo nini. Autant yozo boya 3 égale 1. C'est koza muta 26. Ato boye 26 c'est koza naître. C'est ko Nzamba linga ba naître te. Ozana ngambo nini. Yo kote na yo sima ya Nzamba, sima ya Satana, ozali naître. Naître akazwaka place te. Tango makambo eza kolobama, tango makambo eza salama, yo vandi kaka. Tango Nzambe akoloba likambo, esiko yo koza na position wapi? Esiko yo mokili yango eningani. Wafamu le duzu, wautuka le duzu, kafanane ye mutu
tinu tinu wami tinu nzambe tokimbangu. Yo lingi la yo sobi ki mona meso. Ah, ki mona meso za la tata. Bizaleli ya mutu nyonso ekoyebana. Ah. Ça va. Mon côté jali elombe nani kumba oyo otuna ba oyo bayedika. Mabota bamoya awa koluka ngai nzambe. Aikibangu nalongi mokili Mwebele mine mobanda Aikibangu nalongi mokili Oyanga mosepela elongo nanga Aikibangu nalongi mokili Motika mikumba ya milo banda. Okomba tata mwana pe tata molimo mosanto. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Merci Nabato Toubalingaka, Maman Francis Kabalenda, la princesse d'Enkamba, Nouvelle-Jérusalem. J'espère que tout le monde va bien. Ngamoro penaza bien, papa Sibogibon Kiangani, Nzambe Bolimo Mosanto, Azaliko Batela. Voilà bandeko nangai bana tata nangai. Émission Kimbango Nzambe, rien que la vérité. Évangélisation agressive na yebike eza mal compris et pas ya batebele. Bazo comprendre été. Mutu mususu ko comprendre azui moi eloko mokati nanga. Mais tellement yinanga ko déborder ka bakanda na ye. Mais voilà, je m'en fous de ça, donc ça me dérange pas. Oh, même koloe swindenge azawana ye moko tango yaka na tango ba yuda bandimingi pe bandimela ete ba maki mpavi tape bandimela bangote siko biso ba oyo nzambe azakati na biso kutu batu ba ondimela ete batu aza tantôt plutôt ebongo ngai nde ba kondimelanga. Évangélisation agressive, mal compris. Alors ngape na sala ka musala nanga. Voilà, journée lelo toyeko répondre Papa César. Papa César Nginamao. Auta ko yebisa biso émission na ye Papa Simoki Mboki ngani alobaki ke ezali susu ya bazo bateme zala mayele. Zala mayele wana na yekolanda Papa César. Papa César. En tout cas, s'il vous plaît bandeko bobengela nga papa nanga Papa César azwa kiti avanda ayokanga. Pona tango tozana ngo il faut bozala prudent. Po nzamba komi ko inspirer bana na ye. To komo sala na nguya. Moins d'erreur papa netinga na olekote na oya. Alors nalanda ke mission na yo banda ne bandeli ti na suka talaka yo soko zoloba moto fo landa suko exe ya kolanda yo ngape makambo ezoya nazo landa yo me makambo ezoya kati na nga ya mingi ngamoko pe na bina olekisa ngote il faut na yana répondre yo. Il faut vraiment na yana répondre yo. Premièrement, na ba sujet na yo olobeli na chaîne obayambaki yo. Olobi 3 égale 1 est église te. Yo oza mutu 3 te, oza mutu 26 te, mais oza kimbangiste. Papa nanga to boyi te. Toza ba kimbangiste mais 3 égale 1 eza religion te, mais eza idéologie. Eza idéologie. 3 égale 1 to bandi yango siko te. 3 égale 1 eza depuis bandeli ya mokili. Batata nyoso misato to bengi yango trinité. Trinité symbole nango eza ya 3. Siko na tata kimbango égale 1. Donc c'est ça, toza na 3 égale 1 ezali idéologie ya église na biso. Soki yo oza na 3 te, oza pe na 26 te. C'est oza naître. Papa nanga oza naître. Kotala yo boye, andenge oza ko se manifester na elobeli na yo, eza na mwa arrogance moko boye na kati. Molo lendo moko boye. Bien moi ki kaisala moko boye. Eza na kati. Mais na temps oto oza nango papa nanga bongisa. Tika ba erreur na yo oza nango. Ya kitoko te futu eloko te. Ba idéologie wana eza lokola capitalisme na socialisme. Siko yo so oza na capitalisme te, oza na socialisme te, siko oza wapi? Omona te ke ezalaka te. To biso to bito pesa différence ya capitalisme na socialisme eza nango na tina moko te. Oyebi deja oza mokolo. Soki na capitalisme oza te, na socialisme oza te, siko yo oza wapi?
yango siko na église kimbangiste toza na idéologie na biso église kimbangiste toza na 3 égale 1 yango wana idéologie na biso yo soko boyi 3 égale 1 c'est que yo za naître okoboya 3 égale 1 ndenge nini bo église kimbangiste ata kutongo ekomi na niveau nini mais soki eza na 3 égale 1 yo fo landaka 3 égale 1 ko biso to bondelaka trinité 3 égale 1 comment question wana yo oboya yango na kamwaka bato baboya yango eza nde hypocrisie esalaka bino eza hypocrisie na koyeba bisika toza te 26 eza idéologie ya Satan euta depuis ebandeli ya mokili banda na tango ya Noa ezali idéologie ya Satan 26 ka obomonaka eza lelo te eza ya kala do wana peda eza idéologie ya Satana soko ki bana 26 eza te ke obatata bango nyonso na kati non place wana nde badiembela mais ce n'est pas ça biso toyebi science toyebi mabombami nazo koyebisa bino soki babengi yo 26 oza ya Satana soki babengi yo ya 3 oza na ngambu ya Nzambe trinité eza bongo comment yo zoboya yango 26 soko komika 26 osali calcul ya ba lettre na ba chiffre okomona ekobimisela o mal 26 ezali chiffre mal ezali 26 ezali symbole ya Satana synonyme ya mabe ezali elembo ya malamu te place wana nde eyebanaka bana ya Satana na bana ya Nzambe toza na lingomba ya Nzambe soki bomoni lingomba ya Nzambe ekabwani yebake Satana ke na batu na ye kimbangiste ezalaka mibale te soki komi mibale seke mosusu ya Satan mosusu ya Nzambe siko Nzambe alobi to kabwana eza na batu mosusu deja bakenda batu wana ndambo batikala na kati bakolibere bakokende ba obaza na bilembo ya 26 tozalaka même na mokili mobimba te tozabo toza na bato bana bilembo ya 26 na bato baza na bilembo ya 3 tozabongo na mokili bo néglige kango mais eza science monene eza likambo motu ya ba néglige yango te oh boyebi mukie boyendeni boyebi bisika tozate papa Simo Kimbangu kianga ni Nzambe oyo avandi kati na biso oyo yebi Nzambe ondimelaka ye siko Nzambe mokeli azalaka na bandeko te oyebi yango bien ya azaka na ba corps na ye divisé so peut a diviser na ba corps na ye fo yeba ye ozwa grâce ya koyeba ye trinité ezati ke papa Simo Kimbangu kianga ni abotami kati na bango ali bango ndeso bakomi ndenge moko o baza bandeko tolo bakake baza bandeko o famille ya bato baza na ba problème bino pe bozo kotango bino boko défendre Nzambe te boko tikala ko défendre papa ta mokolo moko te papa zaka na ndeko te likambo famille oye kaboli lingomba pendant 22 ans oye meni bandimi pendant 22 ans oyo ba changer kombo papa Simo Kimbangu kianga balongole kombo ya Kimbangu batika kiangani Simo kiangani idéologie ya batu ya 26 pe batata na bango bakotisa bango na mitu etikala bongo ba mona ka papa Simo Kimbangu kiangani bango nyonso baza ndenge moko batu bazo wela bokonzi ya lingomba batu bazo wela ba gloire yo olobake eza famille ya batu ba gloire ya lingomba ya Nzambe yo yebike tata ye wana ata bota mikati na bango ifo yeba ko défendre Nzambe na yo nakamo abino ozui révélation mo pe ozui pe révélation parce que mo kianga na lakiso likabo moko boy alakiso monene na ye mais oza ko tala susu bandeko wana bakenda mutu oyo atinda bato ba papa Simo Kimbangu kianga bino boyebi ba histoire boyebi ba arma batinda to ba papa Simo Kimbangu kianga ba sala mabe ya ndenge na ndenge so mutu wana yo zoloba keso na moni batata na kofuka mela bango n'importe quoi papa biangenda kutu ye moko aloba yango
ndenge bofuka melaka bana biso bolobi côté bino cher. Mais comment ti lelo oke koloba ke soko moni bango ko fuka mela bango na muto yo yebi ke atinda ka bato abunza pasi meme okiangani atinda batinda bato basala pasi meme okiangani mabe basali ba dega ya ndenge na ndenge bato na bozomona bango lelo kimia blokuta basali 22 ans ya kofinga nkamba ya ko dénigrer nkamba ya kolobaka mabe po na nkamba bazana ba fausse histoire o ba pesa na bato po na nkamba ta ngana telemi bato na bakokaso koloba te ba chaîne bango vanda kimia bakokaso koloba te bakoma otana misu mutu moko te defana parce même okianga ntango bato 26 ba fini pendant 22 ans au nyonso mutu moko te telema a défendre papa ngai wana na bandi ko défendre nanu nzambe na ngate wana ngana na bandi ko tombukela bango te bota la vidéo na tala na talaka na yoka pasi na motema boyoka maloba ya papa abimisaka botala siko attitude ya papa wana ngana na koti na makambo te botala nanu vidéo o bongo tozonga ngasuki ofinire kusala ngo likambo te ezala kofinga ezala lolendo ezala zokotiola bato wana bakotaka likolo te ngasuki ofinire kusala ngo likambo te ezala kofinga ezala lolendo ezala zokotiola bato wana bakotaka likolo te bomoni siko image ya papa ata so bofinginga ata so bocholinga sana onga eloko te botoli image ya papa elobeli ya papa nga eshokanga isalanga pasi na motema eswanga ndana kota na makambo te na tala ngoka na yoka pasi edekelanga nzambe aza kotala naza na bana meloko na bana te 23 ans ya kofinga nka basali 2 années ba Paul Dibuya wana lelo bokomona bango ba santo batinda jeep bakende ko boma bakimbangiste o bakenda ko sama na shikala basoda bakanga bango Paul Dibuya futa $50,000 po batika bango balata bateni bakenda na jeep ya basoda na shikala jeep au exemple commune loko ya jeep ya commune musu ko kota na commune mususu te bango bamona ka étrange jeep ezoya ya basoda bakanga bango nzoka ne ba faux basoda bayana minduki po baboma bakimbangiste o bazalaka na shikala po Dibuya bandimi nyonso baza kuna babandi baza ba o bazalaka na ba machete baza ko bundisa combien de personnes bango babomi combien de personnes bakufi na makambo yo combien bacheli bato ba poison ba détruire bato 26 basali ba campagne diabolique ya mabe pendant longtemps bato batala bango kaka bato ba répondaka bango te bato balingana papa tinda nanu lo ndenge papa lo bakata ba finginga bolo beloko te bino pe bovandi do bango ba fingaka na bango kaka biso to lobaka na biso kaka eloko te soki comme na tour na biso ko lobake bino bozokota mamba famille ya bato mais franchement donc nzamba zana ba défenseur te do to bundela yete so comme na biso bana passe mo ngani mwana na ye atelema loba e komi ke o bozokota makambo famille ya bato eza makambo famille ya bato te o eza mambo lingomba iza lingomba na biso o batata bati biso faut défendre yango il faut défendre yango yo yebi nzambe nozo calculer na bandeko likambo ya kokamwa nakamwa kabino makasi nakamwa kabino bozotambusa makitoko te bosunga nzambe te ata mokie te likambo moko naza nango ya pasi bapapa nde baza wana libota ya papa dia lungana vina bango mema banyokwamia bavandaka na nkamba pe bango pe kaka nde babotami na nkamba bana ya papa kisoloke na bana papa dia ngenda batikali kobotama na nkamba te kaka libota papa dia lungana nde babotama na nkamba bakoli na nkamba tango batata wana bapesi bango bapoto bango bande ko souffrir eloko akolia eza te bazo souffrir
bazola tala siko nkamba ya kala ezalaka ndenge nini ebandika kobonga awa tango papa Simon Ngimba Nkenga na zwi mosala nene maboko nde bakomi ko modifier nkamba na kati ya mbanza wana basoso tina kati kosumba par-ci par-là bantaba tina kati nkamba ezalaka ça ne va pas bapapa de ngenda utondo vandela na nkamba te bando vandela na Kinshasa mais bapapa bakoli na nkamba soki papa José Diangenda o arma aza kolobela lelo ke ndeko na biso akufi to mkenda te papa José Diangenda kenda na ndako na bango congé mais eloko nini arma asala ye alanda ye na mbeli aboba ye papa José Diangenda ye arma alanda papa José Diangenda na mbeli aboma ye akenda akima papa Diangenda papa Diangenda zuye azwi bilo na ye abi azonga nkamba tango akendaki pembeni ayebisi ye kobanga te bokonzi ya lingomba bango na kati bazate bino nde bozana bokonzi ya lingomba nde tango ayebisaki eka bongo akei bapapa bayebaki ke bango nde bazawana bango nde bakolo lingomba donc moyen to bercer bango ezati faut to tika bango ka bakola na douleur na passe po baza na esprit po na lobby bayebaki tina mais bango bapesa bango nini bapoto et puis pe mabibi azaki ka forcer papa Diangenda atinda bana na ye na poto bakende poto tala bana ya papa Kisolokele bana ya mokoto nde ba voyager ya biso bavanda kaka il faut bakende poto basali vie na bango ba régner ba dondwi ba vivre banda bomona na bango tikokola bazalaka na bonne vie ba vivre vie ya pasité oyo libota ya papa dia longana ba vivre nango ezalate pona nini eza ko lakisa ke bango bomengo dia ba pesa bango batanga ba classe fallait basala ba domaine na bango na makambo batangela kwa basala ba domaine na bango me basali yango te Armande ngazana atalaka akokumba avion na kumba avion te elongola avion na fuye ke tipo to asala ngote akumba ka avion te azaka so avana ndako na ye abimisi ba robot oyo akokumba avion abeta ngolo kwa na mitendo vi na ye yango wana akumba ka avion te bino bozana nzambe longo eboye banzambe te papa César il faut olongola moi zèle ozana ngole ki trop makasi. Et puis moi oyo bimisaka mingi na émission olobi ngata ba 4 fois 5 fois mo oya ngana zala nga kimbangiste ya risque o batu bayebi la mo ke ngana zala kimbangiste ya risque mais wana déjà comme lakisa ki yo tango yo zo boza kimbangiste ya risque oza ko bilakisa ke oza vraiment kimbangiste ya risque moins d'erreur okokende na yo yo moko oza ko bimisa ona mino o to bimisaka na minoko na biso yango nde elataka nzoto yango tango ozo bimisa liloba na mingi eza ko lakisa ke oza pe ya risque oza kimbangiste ya risque oza kimbangiste ya solo te oza mwana tata ya solo te oza netre siko ba netre pe balonga te papa Simon Ngimba Nkenga na lobango oza nani tango oza mwana ya papa Simon Ngimba Nkenga ni nzambe molimo mosantu oyo yebi tata oko défendre que soit les cas ou les problèmes o la ki samokila ke aza nzambe azalaka na bande côté soki abotami na batu mais baza ndenge moko na yete il faut babanga ye batosa ye ba respecter ye faut la ki samo e pa ya batu mais yo za bongo te koyeba te tellement que ozalaka botamaka kimbangiste te ozalaka na moyibi te eza pena o pena eza ba témoignage na yo ozalaka moyibi ozaki bandi na ba quartier na bino kuna sona ba kisenso sina sona bosani te ozalaki bandi mais ozalaka oyiba nde na église kimbangiste oyibaka mapapa ya bandimi mais après ba révélation makambo oyo monaki nde esalaki okota na église kimbangiste ezana makambo oyo moko monaki oyo ebendaki okota na église kimbangiste mais ozalaka yanki ozalaka bandi soko bazeli wana ya kibanditisme besprit wana ozana nango nango papa nanga na ndenga mabete limbi sanga sona lobino mabe en tout cas so ozana erreur tokoloba na yo tango oyo tozobanga so mutu te tango hypocrisie ezate
vérité nde vérité bazeli wana fo kitisa ngo papa nanga twana lingomba ya nzambe to linga nzambe na biso to linga ye mukolo moko to lala ba révélation moni arma eko bikisa yo omoni mwana ba papa moko boye kuna ba bakenda na bango ba eko bikisa yo ba bazwaka ba révélation parce moi mo kiangani papa mbenza bazozo ba révélation ba papa zako ba bazwaka ba révélation mais amona na mingi te amona na mingi te ozolo ba loko za na kanda ya esika ngoza na ngolo za na kanda ya ndako na yo ou bien kaka ke ata ba erreur ko na yo ba loba te po yo déjà umisa na bato ba yebi ke yo ndeko za na niveau za na ngo yebi mingi yo en tout cas yo nde yo bato ba loba te mais non awa sikoyo vérité hein papa na ngai boyete siko nani akopesa nzambe maboko o papa lobaka ke biso ne tokokanga satana bayebi sino ke satana arma ye wana bo simba te boloba te ande ko na ye mambo ne tali biso te bokokanga siko satana ngo ndenge nini bokokanga satana ngo ndenge nini batata na basali mabe mingi bokanisa te kozonga na bango na lingomba nde mokili ezwi kimia non nzambe likolo ye moko nzambe ye moko papa simo mo kyanga ni nzambe tango bazaki na mokili na bango likolo satan zaki na mwana ya nzambe ti mwana ya nzambe ye moko tala kutu avanda na ye likolo na lola nzambe avanda na ye metango amoni babebisi eloko ni basalaki abwaki ye na se na batu na ye bakita siko awa na lingomba ya nzambe otobi lingomba te me lola. C'est le royaume de Dieu sur la terre. Ce qui a kabwani na batu, c'est obligatoire bazonga. Pour yemo kono likolo nzambe, akabwana satana batu na ye bazonga te. Si lelo bayoka te bo kabwani ane zapo nzambe yemo ko kakawana mutu ya liboso akabwana batu. Si lelo continue ko kabwana na batu. Alinga buzoba te. So moni oza zoba aokata yo. Yangwa basi mwa kyanga na ebisaki yo émission ya bazoba eza lisusu te émission na yo komi zala mayele tango nzamba lobi bongo réfléchir alobi na zala mayele c'est qu'il faut zala mayele papa nanga c'est qu'il faut zala mayele pourtant auto za nango so bundeli monimo mosantu te eko simba te pona ba émission na so ko kende mona ka suka so ba ko tuna bino kaka division ya 26 na 3 égale 1 ba ko tuna bino yango siko place wana nde eza ko yeba na bizaleli ya moto na moto place wana nde eza ko yeba na nani mwana na nzambe nani mwana na nzambe te nani netre eza ko yebana ndenge oza wana papa na ngana ko yebisa o vérité oza 26 mais omi yebi nanu te okoyeba osutuka sima kolobela papa sima kibango kiangani ezali te elingi koloba ke ndenge oza na kozala na 26 te eza na bato mosusu eya na bapaster mosusu baza na kati ya église na biso bazala kutu bapaster wana omona azalaka kimia asalelaka tata na niveau moko makasi njoka nde ndoki abundisaka na ye lingomba mais aza wana paster o pena ke aza pena pembeni ya papa pena makasi donc azaka na mot à dire na lingomba na biso ya haut niveau njoka nde 150 malin akoba na mitu ebele na butu akenda koloka na bashine mendoki mimi nkolo Yesu atambola na satan na kati ya bayokoli na ye satan azalaki atamboli na satan donc nzambe tia boto papa tia babotaki bilema babotaki chaque mwana na makambo na ye tibo mona ka bato bakenda wana mutu na makambo na ye babota batu normalité na kati ya libota ya batata misatu libota moko afode lunganda boti banzambe po bango bakabwana te bota libumu moko kaka ndengo zolo bakibalakisi biso ke baza bandeko te me baza ba cousin oui baza ba cousin ba bandeko te pona yebiso ke ba bandeko baza ba cousin kolo Yesu aloba uya kolanda nga alandi malako na nga o nga na zoyela bino tata tindi nga na sala o akoza na sima na nga
yende ndeko nanga yende nga okoza na sima na ngate aza ya ngate tango papa de lunga nazotika nzoto ayebiso pasi mo ngani oya kolanda yo yende ya yo oya kolanda yo te aza ya yo te siko koba batu moko bakenda badivize lingomba ya nzambe bakena bandimi bakiko sala ba église o batata batika te me batu wana bozaka kolenga bango ke bana batata mame bokamu isaka nga bozaka kolenga bango me bazosala mabe ozomona na mokili bazosala mabe bolengela bango na nini baza eloko te baponaki nzela na bango et puis bango pena ba vivre kokola na ba vivre bien po lobi héritage ya lingomba eza maboko na bango te ba papa o ba diokwami bango nde lelo batombomi basimba lingomba na bango. Oh là 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 là. Mais franchement. Et puis papa na ngai koto wana na leka mokie sujet na yo kaka o lelo penza neko répondre na émission na pona 8 ans ekotala ngo parti oyo lobaki ke papa Diangenda yende longi chi ozo loba ngape bazo loba nanga na oyoka matoi nanga papa Diangenda azan longi est-ce que pona yo na mayele oyo komi nango papa sima ba nkenga na lobi zala mayele est-ce que papa Diangenda ko kozala longi papa Diangenda c'est Dieu le Saint-Esprit. Akozala longi ndeni. Akozala longi ndeni. Na kati ya message ya papa Simon Kimbangu na Mbanza Sanda, alobi longi akoya. Akoya na livrette. Akoya na makomi. Mais papa Diangenda tango ye, ayeko accomplir musala na bango. Aye ateyi biso kaka makambo eza na Bible. Poto yeba ke Bible eza ya biso. Atei biso lakisi biso Bible apesi biso mayele ya Bible na histoire ko eza na Bible atamboli mokili mobimba melingi ko bateka za longi nkolo Yesu na tango ya bayuda azalaki na bayekoli na ye nkolo Yesu ateyaki bayekoli ayebisi bango nyonso ona teyi bino botambwisa yango mokili mobimba. Est-ce que Yesu azan longi te mazali nzambe azali nzambe. Donc papa na ngande ko zawana oyebaka non longi te. Papa Diangenda kuntima Joseph c'est Dieu. Jamais azalan longi. Jamais ata voyager atei mokili makoza la longi te. Oyebaka longi te. Qui est longi? Oya koya na histoire ya tata Simon, oya na buku ya tata Simon Kimbangu. Longi c'est professeur. Si on a lingomba na so professeur azan nani? Papa nanga, na lingomba na so professeur c'est qui? Oya tangi si oya na livre, oya prouva même na approuver yango même il pas ya mindele. Eza nani? C'est papa wa Beladio. Yende azwa temps. Tata Kimbangu alakisi makomi, masono mandombe. Aye nango o kotanga mokili mobimba yango eza na science eza na mécanique eza na nyonso na kati nango eza na nyonso yango eza liaison oyo ezali biso batu nkolo Yesu na katikati ya tata Nzambe yenda yeko sangisa biso nkolo Yesu nda yeko sangisa biso azongisa biso na amour wana ya Nzambe na bana na ye aza clé eza na kati ya mandombe. Na kati ya mandombe eza na nyonso eza na Bible eza na écriture eza na science nyonso na kati yango wana nde buku ya tata Kimbangu oyo kote ya mokili mobimba papa wa Beladio yende aye nango bomoni teke bato mosusu bazwi ba fondé ba livre na bango ye moko lobi makambo ya livre wana eza mwanda nsemi po tango bino bolingi vérité te tokomi na tango ya vérité ozoloba likambo tanga na bakombo kobomba te kobomba pwana mwanda nsemi nde ayaka na livre na ye oye asali na français abiba bongola yango na mandombe ye papa Simon Kimbangu na boyaka longi le grand professeur de l'église kimbangiste c'est papa wa Beladio yende aniyo kwama histoire ya papa wa Beladio yebi yango e bandaka ndenge nini kokende na ena nkamba akomi na mboka na makolekanga makaye ba histoire ya papa wa Beladio mukomsu na ko beta ngo su bato ba yebite ba yeba
amoni makomi ekomama na mire. Azwa combien de temps na kati ya chambre. Pona boye ya likambo yebi ya moto moyindo. Likambo wana. Hein? Prière ya combien de jours? Papa wa Beladio. Yende professeur de l'église kimbangiste. Yende ayana makomi. Yende ayana makambu. Yende papa wa Beladio. C'est le professeur. Yende longi ayana bouc. O eza kotanga matilelo. Ekomi kokola, ekomi kokende. Batu bakoka ete. Na livre, mindele bakoka ete. Ba scientiste o banane bakoka ete. Azalaki incomparable, même na kati ya mindele incomparable. Pouvoir ya nguya nzabe longi ya solo. C'est papa wa Beladio. Ti lelo ezali. Et puis papa wa Beladio azana biso lelo. Mais alata corps mosusu, papa wa Beladio. Alata nzoto mosusu. Nzoto wana ekendaki. Mais alata corps mosusu. Papa wa Beladio azalaka na biso et puis azo continuer musala na ye. Ayeso na civilisation ya makasi et puis azo tangisa. Na Congo ka kuna azali. Azali. Na mona ebote na kuta na ebote mais na yebiye papa wa Beladio. Na corps mosusu c'est incarna déjà na nzoto mosusu. Papa wa Beladio. Azo ko continuer kaka makambo oya zwaka na tango wana. Azo continuer ngo tina tango yo. Papa, bomoni biso tozo ya boye, tozo ya nango ya mosusu. Tango papa yebisaki yo, zala mayele. Zala mayele. Tika batala wana kitisi yango mwa mukie. Kota mabondeli. Zwa tan ba prière pour Nzambe afungola yo mutu na makambo mosusu. To comme une nouvelle civilisation mais yo zaka na tango akala tango batata balobaki. Batuni yo. Yandi kaka wana na ndenge nini? Po batata baza ebele, po baza ba 26 baza combien wana na émission na bino. Comment balobaka yandi kaka? Et puis réponse na yo. Est-ce que papa boyoka na monoko papa loba mono kaka? Est-ce que boyoka déjà? Ozomona. Ozoko défendre Nzambe te. Nzambe kati na bato. Ozoko quand même koyebisa bango te azali ebandeli pe suka. Azali alpha pe omega. Nzambe kati na bato. Donc ata lati nzoto chanze corps mais alaka ye yango wana tolobaka yandi kaka. Kafuana ne mutuko. Yandi Nzambe to. Ntinu wa mintinu. Nkwa tulendo sa divinité yave. Ozoko quand même ko défendre Nzambe na otozolo bakaka est-ce que ye mukoni boyoka ke ye aloba ke mono kaka. Nzamba mikumisaka te biso nde toyebi. Biso toyebi yo. Yemoto bingana ki satana olikolo. Biso toyebi yo. Yemoto tumbaki Sodoma pe Gomora. Biso toyebi yo. Yemoto salaki Adamu na Edeni. Hey, badi ba biente. Tozali ko kende ko tambwisa. Mabota manswa ose. Tozali ko kende ko tambwisa. Mabota manswa ose. Toko kende na Europa. Ko telemisa vendele. Toko kende na Asia. Ko telemisa vendele. Toko kende na Oceania. Kotelemisa vendele. Kimbangu Nzambe. Kimbangu mokonzi. Kimbangu Nzambe. Kimbangu mokonzi. Kimbangu Nzambe. Kimbangu mokonzi. Azali Nzambe, azali mokonzi. Yandi kaka. Wafamu le duzu, wautuka le duzu, kafanane ye mutuko, tata kimbangu, tinu, ami tinu, yandi Nzambe to, tata kimbangu, tinu, ami tinu, Nzambe to kimbangu. Papa,
bande bonanga bomoni so bokomi na niveau ya koyeba ke Nzambe azala na ndeko te ba o nyonso wana boko bando yoka bango kanda so bobi ke Nzambe ayeli biso likolo ekita na mabele evandi na nkamba Nouvelle Jérusalem po soki bino bakanzaka ke mokolo suka enlèvement wana to bakomema biso nyonso toke likolo te likolo eza anase mabele eza anase toza awa nkamba Nouvelle Jérusalem wana esika Nzambe avandi siko bandimi balongoli bango na ndako ya Nzambe lingomba na yo o eza na Nzambe na osiko yo bato moko ayeko défier Nzambe na yo bakena bandimi parce que yo za na esengo na bango yo kolinga bango yo kosepela na bango mais non po abotama na ye po aya kobotama na kati na bango jamais ti abotama kati na bango alakisa bango ke aza Nzambe alakisa bango ke aza Nzambe bazosala ba erreur na bango mais ye aza kolakisa bango ke aza Nzambe na mazwi esika na ye te mais aza kolamusa moto na Brazzaville alamusa moto akufi bayeli ye mowei alamusi papa de longa na silika ka habité fallait pas abaki azaki na choix te senga bolimbisi papa simo ki me okianga na Brazzaville libumu déranger bakele na hôpital batala boy échographie basala échographie azana eloko tana muchopote ana mutema te azana eloko te Nzambe wana ba o wana bazwa bango bakena bango na hôpital bokuta na banye ya kala evanda na kati ya mabomu batala yeso batala bango so bakozanga mchopo na kati Nzambe o avandi kati na biso bozo ko défendre ete bozo zaka ba naître makambo famille abato si boloba bobo kamusanga na papa pena na âge na yo olo makambo ekabuli lingomba 22 ans olo bakeza ya famille abato lingomba o ya biso tona lingomba na biso na Nzambe longo bakena bandimo olo bakya makambo famille abato obeti lisese na ya boulangerie kono boulangerie wana na tozana ye tango baza na boulangerie na bango bato mususu babimi ba yoko sala ba petit boulangerie bakepe na bato na bango sikoyo opesa ka bato na valeur eso yoko silikela no bango te ba longoli bato na boulangerie na biso bakena na bango muta bengana bango azate papa simo ki moko ngani tango alobaka bato bazonga le 8 juillet et après alobaka ki makambo ya bandeko nanga botike nga muna olandela atindela bango lettre wana nazo luka ngo mena ça soit fort ya koluka ngo papa ototi après le 8 juillet papa atinda lettre après le 8 juillet atinda lettre mutu nyonso oyo akona tina te numéro na nga yango mutu nyonso za na audio oyo Charles a répondu parce que mon kiangani asala audio ba répondre parce que mon kiangani ba oyate ba koyate soki parce que mon kiangani lingi aluka quelque part ba kuta na ba solola quelle audace Nzambe wazana lingomba na ina bana na ye aluka quelque part ba solola me bango ba koya kuna te baboyaka nkamba ba komi ko siama lelo ba komi ko lobela baloba nini ke nkamba kuna eza mboka ya mabe nkamba wane beba nkamba ezaka na eloko te baloba ngoti lelo bakomi na posa bazonga na nkamba baloba nkamba ezaka na eloko te epi beti bazoloba ko bakoya wana natia no video oboyoka bolanda yango bien elobeli ya Charles bolanda yango bien elobeli ya Charles tala niveau ya elobeli na ye abaki na ninga kotsa ba video na bango te makambo te meza sérieux ngana otika ngote na ndotiaka ba video na bango pe il faut natiaka ko batu bayoka ka ba comprendre boyoka na elobeli ya Charles boyoka ce qu'on a parti on a tia papa sino imon kiangani boyoka niveau ya elobeli ce qui est normal l'atterrissage sera Nzambe boyoka ka komona ngaite utek pe ngaite tota pa ito sa ko kende mais il faut poser des jalons dès à présent. Il mangisoye. To sali mukana na papa si. Biso so bandeko. To yebisi le 29 juillet na mulo tozali toke nanka. Bakosala boye nanko
bakoya na nkamba na nko wana bizaleli ya mabe yango tozokebisa biso toza na kati ya likambo oyo na nzela ya tata Simon Kimbangu biso tofingaka te totiolaka te tobundaka te toswanaka te nde bizaleli ya malamu nde yango wana ezali pamba te bana nzambe na bana satana ebandi koyebana potokabwana kaka bana nzambe na bana satana kokabwana fo ezala kaka oyo elobi papa yango kaka tokolanda tokabwana kaka po ete respect ezala. Charles alobini atterrissage forcé. Papa Simon Kimbangu kianga na lobini bazolinga baya na makasi bino na comprenaka bino te soki papa lobili comme na nkamba bokomo calculer papa azolobela bache kombo nanga bache papa po salima bache papa zako na kati bache bato bakolinga batia soko bato 26 wana na kati ya makambo wana batia bango te nzoka nde nzambe ateyaka biso banimite ateyaka na bango nyonso oui bino kanzaki papa ateyaka biso non ateyaka na bango nyonso tangu ye azolobela mokili mobimba bawo deja balandaka bayoka naba y compris bango na kati papa alobelaka bango bato 26 ebele na remarka bango na likambo wana tangu papa azoloba liboso bango ide na bango ke papa azolobela bandimi tangu papa diangenda lobaki ke lingombe kopanzana me kobandana makolo nanga na makolo na ye sina ndako na yeti na ndako na ye na makolo na ye bana na ye oya boti depo bino bokopo fo ka bano nga na boti kobandana bano nga na boti te alobi na makolo nanga bano ya boti na nzoto na ye na ndako na ye yango nde makolo na ye na ndako na ye bano ya boti bango nde bakobanda yango ezali bakimbangiste te ils ont kimbangiste te bakabo lingomba batata mukolo bongo est-ce que bako diriger bango kendenge zana to kende na biso rien muto ko diriger bango azate bango nde ba diriger bakimbangiste ba fana kwiti o balandaka bango biso ba oyo lelo bazomona ke aza fanya muto ba futa ka eni tenga na fanya nzambe na ka fanya muto te ya nzambe nanga nazaka fan soki bino bozaka ba fan te onga na fan te etali bino ngana ka fanya nzambe nanga fan numéro 00 papa Simon Kimbangu kianga le fan okoka kutu okonte yango te na fan poso na fan nzambe te na oza fan na soko ba fan kwiti ba comprendre makambo bien te balandaka batata na prestige ba mona bango bato poto bakendaka poto bajika soki alati ya telemi soko moni ye do bato bazo craquer bango et puis bazo linga bango yango balanda bango ba oyo batikala na bango na tata batikala na tata papa ateyaka biso na ba pasteur bato mabe na lingo baza talebele baza kobondisa na lingo ba nzambe baza na nkamba baza bakoko dikoko ya bandoki bazali nzambe akolikide bango bakomi na suka akolikide bango mena bato ya 26 bakiza na kati ya mateya bango bateya bango te po bango banani koma ka bokanzaka lite yango ezalaki dépendre ezo bazolobela de biso bango nde bateya bango te papa azoloba en général yango papa alobaka bato yango toteyi bayoki na bango te pamba te po basinya impact na satana oui basinya impact na satana bato ya 26 basinya impact na mindele basinya impact ya makila. Pourquoi bino boyebi vérité mais bobombaka nzamba azala ndeko te boza ba hypocrite et puis boza ba 26 bomiyebi nanu te bokoma koyeba ngo ngana ko déconnecter bino bokomi yeba pena ke oui nga pena nazaka nanga 26 nazaka papa te poso nazaki ya papa nanga na défendre nanga na tala mutu te boyebi ya bonzambe boza nango te bozwa temps ya mabondeli bozwa temps ya kobondela katango ozo kosala la nzambe ozo loba na ba écran ozalaka te dire na makambo noka yo lobaka wana nzambe akobanda tombolo na makambo so makambo ezebele ba chose cachée ezebele nzambe pa fungola mutu
faut zo temps ma bondeli mi kitisa bondela papa César mi kitisa bondela zo temps ya ba prière nzamba ko fungolo mutu okokoma mayele papa le bizala mayele mais c'est que yina noza mayele te papa nanga kitisa na mwa ba biloko oyo ozana ngo nazongiri su likambo ngo po yango ozana ngo et puis ben na lingomba osaka ntintsani te na yo ko basango na yo otiaka ntintsani na lingomba te soki ntintsani bandi yo kei na yebite tolona tobokola to tonga nkamba yo tonga nkamba te biso ba oyo to ba défenseur neti ngane na zabwe na za défenseur ya makase lingomba nzambe nanga nazalaka ngana même kanda na ndo bonde te zaki muto balo yengi libanda mais so na bi dimanche na église na komema mbongo na kosala tintsani na kotika histoire eza ndenge nanga na kotika histoire na tintsani nanga même na nkamba na uti nkamba na saba tintsani na pesa ba $100 na kena pesi 100 nazonge mona kesu 100 nazalaka bongo mbongo nyonso na kendeki nango esilinga na kati ya nkamba bokilo na bino atindeli nga susu mbongo na western tango atindi mbongo na zwi mbongo na sisi na tintsani ayo kotindela nga mbongo asuka papa bloqué yango nzambe na ponga na kokaka te sika tintsani za na bimisaka nzambe bloqué yango na western o western yo sala te eso sala ndenge nini na nga ketsa suba tintsani eso sala te ndenge nini o western yo sala te sko na regretter sko mukolo nga nazolinga na bima nkamba na zwipe deja mutuka na bongisi biloko na bima kaka na ke dozela ta mo na western ya mbanza ngongo na yoka boye ba ko benga ngo western esali ne ko comprendre papa sala eboye mbongo ne bomba maponga na ka faible na tintsani na za ka faible même na Luanda ba yebinga ata pasteur na biso na Francisco papa Francisco ayebinga sko nga na la place oyo ba yeba ka position na ngate na utaka wapi soki na ye ata na giza tongo soki na ye na tiki mbongo na opese la communion na opese la communion na opese la communion na opese la bango bazo wele opese la kapese la ngata na kopesa na kolimwa na kei na yaka sute si mokolo muso mona na ye lisusu na pesi ntintsani ba yebanga na bundaka na saila tata siko ezata ke kosa elezaka koloba kote ya mokili kosala ba émission mais contribution ya lingomba kotonga nkamba c'est très important pourtant moto pesaka ezake tozotonga bandako na biso ya molimo tango kokufa na oza na esika tobongisaka bisika na biso tolonaka te tolona na mabanga no topesaka pona esalela biso musala lobi tango kokufa oza na esika eza bongo bato musu bakanisaka soki apesi ekokoma nango papa te bakoliango me nzambe ayebi ke opesaki nazalaka na niongo moto te nayebi bolamu na yo nayebi misala na yo yango naye kobundela yo bokeseni ya nzambe na moto na esambiselo mokili monaka mabunga nga nzambe natalaka motema likambo wana yango nzambe ayebisaka nga ntango ayeko récupérer nga na mokili ayebisi ngai nayeko récupérer yo po osalelanga mingi na bomwana nga moko elekelanga na kamwana bi nzambe bosa na likambo te po nga na bomwana église tongo soirée ngai nazalaka somo j'étais nga mona bandaka prière na ndeko sala mosala tata na nga makasi tango kaka na koli kaka ba 18 meminga me nzambe na nga ayebisa nga nayeko récupérer yo po osalelanga mingi na bomwana bolamu wana nzambe abosana ngo te ya mwa ya kozwa nga arécupérer nga nasalela ye sikoyo ntango ekoki alors luka oyeba oza na ngambo nini po ntango ye ozoboya 3 égale 1 c'est koza moto ya 26 ato boye 26 c'est koza naître siko nzambe alinga ba naître te oza na ngambo nini oza na ngambo nini video oyo ya ba naître papa loba na tiango déjà mais na tiango lisusu kaka po papa César na komi na nga na suka na otia video wana yo moko mi fipa to maki fipe kwa kwe ngundi
Endi les Zulu, pasierina, vominukia kukia kondo mavangu, kele kanku ndikulendi kotako, tumaki fimpa. Ozana ngambu nini papa, zala clair, ozana ngambu nini. Alors na otia sur vidéo wana oyo kanenge papa lobaki netre alonga ate. Sona tie yango nde sikoyo to silisi na biso. Yo kote na yo sima ya nzambe, sima ya satana, ozali netre akazwaka place te. Tango makambo eza kolobama, tango makambo eza salama, yo vandi kaka. Tango nzambe akoloba likambo, esikoyo koza na position wapi? Esikoyo mokili yango eningani. Tango kolo yeso kopona bato na ye, oyo eza na Matthieu 25, soki 33, mameme na droite, taba na gauche, mituna mpe kozala likambo oyo esalamaki ntango nini? Wana deja okomi na mpasi. Soki osalaki malamu obiki, soki osalaki mbeba, ntango wana kotuna esalamaki ntango nini? Yo nkolo nasalelaki yo likambo yango ntango nini? Mosusu mpe akoloba nasalelaki yo te na ntango nini? Moko kati na ndeko na yo oyo osalisaki ngai wana, oyo osalisaki te ngai mpe wana. Banani bakokende na gauche, banani bakokende na droite. Tango ekoki mutu na mutu awelela, tango azali koloba likambo ya nkolo Yesu yo vandi nie, balobi likambo tata Simoki Mbangu yo vandi nie. Na tango balobi ke bon tokomi na tango asuka yo kowelela, nzambe akoloba nga nayebi yo te. Kende epai ya mutu na yo oyo oyokelaka, yo moko koyeba nani wana yo oyokelaka. Merci na bande koné so balandi ngai, pour continuer ko s'abonner, ko partager émission, ko liker, ko commenter, c'est très important. Au kombo tata moi na tata mon santo. Amen. Bye. Mabota la mabota ba koluka ngai nzambe. Kibangu nalongi mokili Yembo ebele mine mobanda Kibangu nalongi mokili Oyanga bosepela elongo nanga Kibangu nalongi mokili Kotika mikumba ya mino banda